chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Na salaka makambo ebele. Na pe susu guérisseur. Bikisaka maladi na ndenge ya kibokoko. Nga na salaka science ya lumière du monde. Faire gola biso nyonso toyebi faire gola aza bouddhiste. Aza moto ya akankar. Aza moto ya vaudour, surtout vaudour. Abandango kala. Mais so tali faire gola a préparé qui déjà concert na bien avant. A fouta qui déjà mbeka na déjà bien avant. Wow. On a qui même attend un concert azalaki paniqué te. Azalaki à l'aise si concert esili moto azoki te, moto akufi te, moto azu choc te parce que a fouta qui déjà karma na bien avant. Na monde ya mystique tant au sacrifier déjà en moko boeza motuya donc ozalaka na récite moko ya malamu netinga na za mu Congo biso ba Congo la majorité bandoki oyo ya ba Congo balingaka kolia ba oyo balikunzi ya famille parce que ayebi ke soki alie likunzi oyo asungaka famille mobimba iba ke famille mobimba esali nini ezo souffrir. Sida kindoki ezalaka babwakela yango parce que sida eza maladi moko boye elongwaka na nzoto ya moto te. Ndoki oyo aza motema mabe akoluka maladi oyo te oyo ke lobi moto moko akosalisa yo obiki elongwe. D'autant oza malade na priele yo et puis na traité yo na pesi yo bakisi omela po ebikisa yo. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singa ya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na sima ya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Bissou Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po oza pesika na yo mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et belé au commune esika wana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres.
Découvrez notre restaurant dans la grande palotte et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecue, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première porte en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Un grand merci à notre sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth, c'est un des sponsors officiels chez Bissot Télévision. Un grand merci à la Fondation Maman Denise Nyakero. Merci Mingi Nandeko Elias pour la prise de vue. Un grand merci à Orphelina Vida et à Maman Emily depuis Canada. Et à celle Orphelina Vida. Bongo Nzambe amona yo na bolamo kosela la bana bitike na yango to kosenga pe motonyo so ya bonne foi motonyo so mutema malamu eba ko kusunga bana oyo Nzambe akozanga te ko pambola yo. Tomonaki lolenge kani concert ya faire rigoler les kaki batu mususu balobaki akotondisa te ba mususu balobaki batu bakokufa plus que concert afali epupa. Tomoni musique eleki na kimia motakufi te. On a essayé un peu de faire des analyses sur ces points-là parce que c'est très important. Biso to sa analyse mambo ile kakape o ile kaki. Fali batu bakufaki, batu babeli maboma, batu bazaki enlevé, batu bakufaki sur place, ba mire ko yaki deke izalaki akosakana te. Ni ne salai que na concert afali pour batu bakufa ebele, mais ya ferré ata mutu kozoka o kovimba to tika ko yoka ngote na média, mais bien sûr, te yoka ki kaka ba fan na cité ba betanaki ba bomani entre bango ba golois na batu afali wana ne to mais na katia stade pendant concert et les kaki trop très bien. Raison pour laquelle mesdames messieurs mais total la côté spiritualité qui si oyo te yoka ka faire azanango na oyo fali azanango to ke faire aza bouddhiste faire asangisa ki bouddhiste asangisa qui si mindele asangisa ki za bokoko asangisa plusieurs choses et ba qui si lolenge na lolenge nde to yokaka Torari pe fali pe akota na mozindo à aigle. Raison pour laquelle on a fait venir sur ces plateaux, mesdames, messieurs, un homme spirituel. Lui, il est spirituel. Tu me campes kotuna motuna pour nani le kibongo. Faire assez là qui succès à l'ekinaye gigola ndeng bat baroloba to izakaka aibi ko beta musique bat balandi artiste parce que azo preste malam. Voilà, je m'en vais dire bonjour à mon invité, Papa Napession Beauté. Oui, bonjour, Papa Chic. Sangoni. Oui, ça va vraiment, ça va. En tout cas, les lots vraiment, nae les sous na plateau où il peut passer ba message na batunyo surtout balandaka maître Dieu na koloba boy donc ngai na salaka makambo ebele. Entre-temps, na zape sous guérisseur na bikisaka maladie na ndenge ya kibokoko na ndenge pe ya magie parce que nga na salaka science ya lumière du monde. Science ya lumière du monde ezali science ezosangisa magie blanc na magie noire parce que lelo so tali bien batu musu basalaka magie noire mais baza makasi na magie blanche et batu musu basalaka magie blanc baza makasi na magie noire te. Alors biso na kati ya lumière du monde toye wana pona kosunga batu pona ko aider mutu mususu azana besoin asala mo eloko mobo mais azobanga kisi ya mindele. Mais pardon, sunga biso mo moke. Tango ko ba magie noire na magie blanc. Tu peux un exemple ya Ferregola. Ferregola c'est la magie. Bon Ferregola yé asangisa ba magie ebele. Yongana ozomona soko otali ba concert na ye ba maramune nyo surtout a préparer kango déjà avant. OK. Azo préparer kango déjà avant moye mutu azwa problème na kati ya concert na ye ezate. Album na ye omona mutu nyo surtout ata papa mukolo mwana muke jeune garçon azo sepelaka na musique na ye po ye maramuna ye ekendaka donc avant asa likambo
a préparé kango déjà Okay. a préparé et après tant ko sala makambo na ye et que normal. Mais si quoi préparer, ça veut dire que par rapport il y a Fally Ipupa tout le monde qui bat des gars, ba kufaki ya kosangana te, ba ba bungaki et ba tout soupe ba komi mutu ba komi ba dizengi, mais tout ça voilà c'est quel genre de magie? Non, faire gola bisono surtout to yebi faire gola aza bouddhiste, aza moto ya akankar faire gola oyo ngana yebi parce que ngana linga koloba makambo oyo ngana yebi na linga te ke na ye na télévision na passer ba message moko pour so tali bien ba maître spirituel ebele et ba leki na ba télévision o tenga muna sala ki faire boy mais ceux qui concert à faire esimbara te nga mona bango balinga ba lekate de tellement esimbi yango moni ba maître spirituel ebele ba komi ko leka o nga na sala ki boy nga na zongisa ki boy yango na nga na lingaka tango nazo ya na émission nazo passer message oyo nazo lobela batu toyebaka bien ba responsable pe batalaka biso. Alors okoloba makambo moko te ozwi yango na mutu na o inventer likambo moko boye oye na télévision obani koloba ba n'importe quoi oyo zo raisonner na mutu na o. Donc leka na télévision oloba makambo oyo eza vrai. Mutu nyonso so comprendre oyo likambo azoloba pona artiste intel eza ya solo. Non ke obanda ko changer ba mon o te faire soki asala ki boye c'est que ngai azongisaki boye c'est que nga parce que tout le monde a yebi que te faire aza bouddhiste faire aza moto akankar soki yo yebi yango te nazo ko apprendre lelo que te faire aza bouddhiste aza moto akankar aza moto a vaudour surtout vaudour abandango kala Vaudou eza nini eza euta wapi Vaudou eza vie loi makani ya loi makiadi si je me trompe pas. Non Vaudou eza science moko biso ba africain to créer yango. OK parce que ba science mosusu eza euta Europe, Asie, Amérique. Mais eza na ba science mosusu biso moko ba africain ko sangisa ndeto créer science moko comme Vaudou. Le Vaudou eza science ya ba africain. Ba o ba ebi science ba comprendre que Vaudou eza force ya ba africain. Yango faire a utiliser mingi. Mais Vaudou ngo pe toyoka ba loi mo bazaya na kati basuka mabe hein. Non, science eza différent. Science eza différent parce que na monde ya lelo ndenge toza boye soko tali bien mutu na mutu akoma kondima oyo ye alingi azwa. Donc oyo ye alingi azwa akondima yango to mona ba artiste belé ba Fally Ipupa ba Inos B ba Fabregas bazana ba façon na bango o ba memela la musique na bango. Toke na ba star ba Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi ba star bazé belé. Donc soki andimi likambo wana omona pe osale mabongo. Tozo exemple neti concert ya Fally Ipupa yebaki ki batu bakokufa. Poso tali ba signe wana nyonso to abana ko sala wana ba signe ya kokata soko tali pe na ba magie ba signe wana ezalaka. Donc ezo lakisa ke danger. Mais so tali faire gola a préparé qui déjà concert na bien avant a foutaki déjà bambeka na déjà bien avant. Yango mona ki même attend na concert azalaki paniqué te. Azalaki à l'aise si concert esili moto azoki te, moto akufi te, moto azu choc te parce que a foutaki déjà karma na bien avant. Mais est-ce que différence nini entre batambola de paix, batambola boye? Ça veut dire que oh so asaili kamwa wana il faut isala. Il y a concurrence nini? Non, eza ndenge Dieu tout puissant a créé là mokili na ye. Parce que Nzambe ye moko azalaka na Satan. Makambo nyonso tu oui. Mais soki Nzambe azate, est-ce que Satan azan? Soki Nzambe azate, c'est que Satan pe azate. OK. Donc Satan pe soka azate, Nzambe pe akozalate. Donc makambo nyonso tu na mokili etambolaka mibale. Moi sina mobali. Soki na football ba Lionel Messi bazana ba Christian, na ta kala ba Maradona bazala na ba Michel Platini. Ba Pelé bazala na ba donc ezalaka ka bongo.
Werason bazalaki na JB lelo tozana faire na fali lobi pe tozala musu na inosbi na gaz. Donc etam biloko nyonso tu na mokili oyo etambola kaka mibale. De wana toko sala ngo débat parce que bato nyonso tu bayebi ke biloko nyonso tu etambola mibale. Mais comment on a lelo yo na concert wana bato kotonda plein. Est-ce que plein nan wana nde bato bayara na monde mystique ba mvutaka bato lolenge ni po bato non omoni na monde ya mystique tant au sacrifier déjà am moko boeza mutuya donc ozalaka na récite moko ya malamu ba ampe za lolenge na lolenge eza neti na famille eza na mutu mususu soko sacrifier pe ozwi eloko te mais eza na mutu mususu soko tokozwa exemple neti nga naza mu Congo biso ba Congo la majorité bandoki oyo ya ba Congo balingaka kolia ba oyo balikunzi ya famille. OK. Pourquoi azolia likunzi ya famille? Parce que ayebi ke soki alie likunzi oyo asungaka famille mobimba yeba ke famille mobimba esali nini ezo souffrir. Yango no mona ndoki aliaka oyo yasungaka ye. Omona mama boti mwana wana zo sunga ye mais ndoki mama wana sa nini alie mwana wana po a souffrir. Donc ezalaka ke mutu oyo kaka oyo aza na force ke yendeka ande folekisa. So talipe bien banganga ya ndenga kala po lelo magie développer nango. Banganga ya kala so ke koluka kisi par exemple ya mbongo babana ko sengara oyo aza cher. Soit mama soit mwana mwasi bakotala soki penza olingaka ye mingi nde baosengo mwasi mais so olingaka mwasi no mingi te ata olobeli nganga kite pesa na kopesa yo 4-5 personnes mais ya kopréféré kaka ke oyo aza cher epa na yo yenda kolekisa. Donc na monde mystique eza bongo yo polekisaka bato na sacrifice mbo soki nalobi na lekisaka te na sacrifice wana nde seke naza magicien te mais nga nazwa nga avant nakoma magicien nazala nanu guérisseur ndenge nauti koloba eti lelo pe nasungaka pe bato babelaka bamaladi ya basikre babelaka bambasu babelaka baestomac baoyo baza baimpuissant wana parkis na kibokoko nanu boye. Okay. Etango nazosunga bato wana nde place wana nakomaki sikoyo kokota sikoyo bikota kota tina ye kotanga science ya lumière du monde. L'importance ni otanga kaka non omoni ko découvrir ezalaka bien même ata pe tango to banda kotanga na ba classe tango moni cours wana o betaka ngo vraiment mbangu oluka obana ko découvrir ba biloko mobo eza na kati ya cours wana yango pe na science peza bongo eza na ba maître spirituel mususu ye pona ye kaka ase limita kaka na makambo mobo kaka oyoke na suka na nga awa mais de plus en plus biso tolinga kaka yango mobo na mibenga ki na chercheur parce que so na moni moi livre moko boye ya science na lukana somba ata o eza na en dehors ya lumière du monde ba livre ya ba Kankar ba Rose Croix ba Maikari na tara ngo pona bakisa kaka implice l'intention nini s'il vous plaît te pona yeba mokili parce que mokili ndenge eza boye soki o découvrir ba secret o eza na mokili o ko comprendre que mokili eza na ngo eloko te mokili eza eloko te mbongo eza eloko te bon mengo eza eloko te donc ozala mutu moko différent yango mona na kala ba père mususu babana kozalaka na ba quartier na biso bazalaki bazalaki bato ba Rose Croix ba Maikari so tali bien père wana ya mususu abota te obeso abota azala na mwasi te donc otala comportement na ye eza différent so ba père wana na kilelo so tali na ba veni nyonso tu ya kisasa bazala su mingi te parce que bango babana ko découvrir mokili ndenge eza saliti parce que na mokili on toza boye Satan qui domine, Satan muto dominera plus que Nzambe.
na koloba nini elingi koloba na biloko d'accord na yo te non na biloko nyonso tu soko otali bien eza na basociété ya minene eza na omonaka bachef ya basociété bazalaka bato ya baloge soki na football baoyo kaka batiaka babi babrilaka makasi bazalaka bato ya baloge oke na baeglise la majorité baza bato ya baloge oke na politique la majorité bazaka bato ya baloge yango wana nalingi naloba satan adominaka plus que nzambe de yango nalingi nalobaka ete satan aza plus fort que Dieu tout puissant. Moi motuna moko tellement biki obikisaka mpe bato bamaladi lokwa ya sida kindoki mbo sida kindoki bosalaka nini ekoma mpe ya solo na nzoto ya moto mpe ako mpe na sida sida kindoki ezalaka babwakelaka yango parce que sida eza maladi moko boye elongwaka na nzoto ya moto te etikalaka moto akufaka na sida même ata sida normal soki oza nango ata ozorespecte banorme ozorespecte bakomela bakisi me sida ekolongwa te me bamaladi mosusu elongwaka batuberculose elongwaka batifoide elongwaka bamalaria ekendaka me tiber etikalaka ti okokufa nango donc ndoki oyo aza motema mabe akoluka maladi oyo te oyo ke lobi mutu moko bakosalisa yo obiki elongwe donc il faut luka maladi moko boye oyo kokota nango ntina se ya mabele alors faut oluka maître spirituel moko oyo aza makasi po aza na facilité ya kolongola sida ya kindoki alongoli yo na sida wana et voilà neti biso na lumière du monde biso tozalaka na baloi moko ntango ye neti na maladi neti basida kindoki ntango tolongoli yo sida ya kindoki il faut okota na kati ya lumière du monde okoma membre na biso parce que sida kindoki yango motswana nango aoyeba ndeni non sida kindoki biso kasi ba maître spirituel différence sida kindoki na sida ya bomoto normal différence ezalaka côté nini sida kindoki ezali maladi moko soki oke na bahôpitaux ezomonana te ezomonana te okende boye omela bakisi boye de maladi nyonso tu oyo ezoleka o badiare batifoide batuberculose ezozwaka yo kaka ozokota bahôpital ya ndenge na ndenge ezosimba te nde soki ndo oke na homme spirituel nde moto akoyebisa yo kete oza na sida kindoki na eske nayebi te soki omona deja kete moto ake na hôpital bayebisi kete aza na sida kindoki non ezalaka kaka kete ake na homme spirituel nde ayebisi kete oza na sida kindoki mais conseil mosusu mpe na kopesa bato ce n'est pas dit que tellement naza maître spirituel soki moto azobela ayembala moko nasambelela ye non il faut oleka nano na soit na hôpital bapesi yo traitement et après oye na spiritualité donc wana eza très important même nga soko ozobela oye oui na kosalela barituel na biso tosalaka na sambeleli yo mais il faut napesa yo mpe su bakisi oyo nga nasalaka oyo biso tosalaka mpo ebikisa yo noke nakosambela kaka bongo nasali baceremonie obiki do ntango oza malade na priele yo epuis na traite yo na pesi yo bakisi omela mpo ebikisa yo e bato mosusu omona neti bamama mosusu omona mosusu mwana ne azobela akimisi ye nano mbangu na église basambelela ye abosani ke fois kena na hôpital bapesi traitement bongo aleki na église pasteur atie loboko po bapasteur wana mpe kaka batiaka bango loboko bango mpe balekaka epa na biso yo ozokima na mwana na église mais tandis que pasteur asalelaka na ye satan de diable satan de diable bilembo ezala te toyeba bango mpe en tout cas vraiment so nalobi natangela oyo bapasteur mpo na banda koloba mamba bapasteur depuis mpo na ngai namonaka nayebi te mpo so nalobi natanga bakombo awa me ozala scandale mais ngai soki nazalaka moto moko boye naza influent na idps na ngai napesa idée na nga
président de la République akanga ba église de réveil nyonso ba église nyonso o ya mike nyonso bakanyango po ba pasteur na yebite so pasteur a solo na Congo azali te bazali il y a de vrais pasteurs, il y a de vrais serviteurs de Dieu. Bazasir bazali bele net nan te wana nga mona yebite te ngabe mona otuna mituna soki ba pasteur bazala awa na Congo nde Congo ebongaka so tali bien ba pays oyo bandimelaka Jésus Christ ba vivara bien koleka Congo démocratique wana unulo bani te wana na lingina loba siko na koti siko na monde ba pasteur po tozana émission ezo leka en direct après ça pour onyo lobi bongo yo remarka nini po ani parce que ba église de réveil to ba sambela mabe ba yebi ndenga ko sambela te ba yebi ndenga ko senga nzambe te et alors neti ngande naza boye so na posa na senga eloko moko boye pas Satan de diable na yebi nini na ko senga na ko sambela ndenge nini rituel nini na ko sala pour que nazwa eloko o naza nango besoin et ba chrétien ebele papa chic nazo yebisa yo ba yebi ko sambela te soko leki kana ba église yo za journaliste tia micro ba bien on micro baladère micro baladère banda ko tuna moko na moko na nzela ndenge ni basambelaka na yebite so kozwa même ata 10 ndenge ni basengelaka nzambe eloko ponga ni naza boso na lobi kete na senga nzambe eloko na yebike ndenge na kosenga pe na kozwa nzambe oya nzambe pas ki Satan ponga na senga Satan mais so na lobi na senga nzambe eloko na kozwa parce que na yebi comment prier ndenge ni basengelaka ndenge nini kumisaka nzambe na yebi parce que na kati ya lumière du monde tozana verset oyo biso totangaka ndenge ni okokumisa Satan de diable ndenge ni okokumisa Lucifer ndenge ni okokumisa ange boye ndenge ni okokumisa boye ndenge ni okoki ko invoquer esprit moko boye esprit ya femme de nuit esprit ya mari de nuit esprit ya mbongo donc biso ba renseignement nyonso to wana totangaka yango mais soko ke na christianisme romona ba église ebele ba yebi ko la kisa bato te ndenge nini basambelaka ndeni basengaka ndenge ni basengaka musala donc c'est un peu ça donc eloko na ngina loba ngai maître die naza chercheur en tout cas vraiment nazo pesa conseil na bato nyonso surtout to banga magie te magie eza malamu condition ki oyeba magie eza malamu te papa non magie eza malamu na ko tika oloba bongo te non magie eza malamu parce que mutu nyonso surtout a pratikaka magie azalaka bien azwaka oyo nyonso surtout aza nango besoin soki oza na besoin bengaki au plus awa o éclaircir biso lolenge nini concert à faire elekaki poani ya kufi kuna te bat bakufi te boîte bakufi boye c'est ça le plus important maître kasi monena magie yango wana ti yo lobi magie eza mabe parce que yo lingo yebisanga siko faire aza mutu nzambe pardon faire asalelaka nzambe parce que uti koloba awa kete magie eza mabe te yango siko natalisi yo kaka na question na yo oyo répondre nga nene ya magie yango na po tout le monde ayebi na ba pasteur oyo lobi ba vrai pasteur ba yebi ke faire goal aza mutu kisi alors magie eza malamu parce que récite yango na emonani bato bakufi te donc na magie ya lelo elingi koloba ke soki ondimi na yo ba impact na yo okoboma mutu te okosala bato bakokufa te ondima kaka ba condition oza na besoin ya musala et biso na lumière du monde et biso kete salaka boye soki oza d'accord ondimi na yo osali na yo okozwa no musala soko oza na besoin ya mbongo toyebi biso kete biso na lumière du monde po ozwa mbongo il faut osala boye otanga boye osali yango okozwa pas complication ozobela oza na maladi moko boye maladi wana oleka na bahôpitaux ebele ozwaka solution te soko ye na lumière du monde toyebi si yo kete sala boye tanga boye tozwi kisi topesi yo omeli obiki yango na ina zongisa bato po ba comprendre que magie eza malamu a condition que oyeba kaka ndenge nini okosalela kondima bindimela te
place wana ke comprendre que a magie eza malamu pona ko contacter maître Die ezali na plus 243 84 30 41 233 plus 243 84 30 41 233 wana nyonso tu okozwa lobiko na yo na maître Die soko oza na maladi mo nazoloba maladi nyonso tu oza na hernie ezo compliqué yo bamama oyo batia bango babenga yango na kikongo tobenga yango nyokankao bamama oyo babotaka te baza na problème ya kobota soki ocontacte maître Die okozwa solution tokolongola nyokankao wana et puis merci beaucoup maître Die tokomi na suka ya émission. Merci Nandengo ni maki invitation na biso. Pesi numéro de téléphone. Na pesi numéro de téléphone nga eza plus 243 84 30 30 41 233. Merci beaucoup. Wana bokozwa maître Die akosunga bino na ba besoin surtout au bino bozanango. Voilà mesdames messieurs, on a la fin de cette grande émission Police des Stars. Merci Nabino Baye Bozo qui va compter la biso. Merci Nandeko Elias. On a prise de vue. Merci Naba Oyo. Talaka, vous s'abonnez belé na chaîne Nabiso Yatsika. Chez Biso Maboke. Sugi Jésus Christ azongi tetokutana. Bye bye. Lelo na Kinshasa, ezali lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po ozo pesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam.
Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le cristal de la foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.